Biso nyonso toyebi ke esengo ya mbongo soki papa azali na mbongo esengo nango ezalaka bana na mwasi na ye komima bana na basorti kosombela bana biloko kofuta minerval. C'est ça même la valeur ya mbongo oyo papa azalaka nango epesa kitoko tu. Kasi soki pe chance ezwami te to étoile nano ngengite kozala na vie après c'était zelati mokolo oyo nzambe akopesa étoile na yo engenga ya lisolo oyo ekopesa yo pasi ngai etuki motema epesi ngai mutu ya kosoya kosakana te. Papa oyo azalaki enseignant andimi a sacrifié bana na ye 5 mobimba pona akoma na mbongo. Papa yo sacrifié bana 5 okoma na mbongo. Tango okoma na mbongo siko kosala nini ya pasi ya kosakate kwa histoire oyo après avoir sacrifié bana na ye mbala moko promotion na inspection ya enseignement akoyo mutumune ya lisolo wana bokoyoka yango sana no récente ya passe na motema makambo na mokili oyo tonda makambo okoboma bana na yo pona ka okoma na mbongo pasi ya kosakana te yango lisolo tokubetela yo lelo. Bino bokanisi ke colonisation esila tende échanger kaka forme sikawabwe ba accélérer na dimension mususu ba occidentaux ba maintenant dimension mususu nouveau système de colonisation de pays africains. Cette fois-ci, ils vont utiliser même les présidents africains, certains présidents africains qui sont inconscients na kati awa ba cité kutu ba kombo ba président wana tokozongela wakana émission ya lelo. La stratégie de recolonisation de l'Afrique et de transfert de la guerre ukrainienne israélo-palestinienne vers l'Afrique est déjà activée. On vous avait averti ici que ces gens, ils ne quittaient pas l'Afrique pour rien. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de les combattre, vous êtes en train de gagner le combat. Les Français, les Anglais, tous sont en train de quitter l'Afrique. On vous avait dit qu'ils ont une autre stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette fois-ci, ils vont passer par Paul Kagame, Sassou Nguesso. Écoutons cette information, mais soyez patients parce que ça va durer minimum 10 minutes. Je vais vous expliquer au terre à terre, vous Africains, comment est-ce qu'on va venir prendre vos terres, comment on va vous chasser de vos villages par la stratégie qui est nouvellement mise en place. Allons-y ensemble. Allez-y. L'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc adopté un texte drastique de lutte contre l'immigration clandestine. Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique seront expulsés vers le Rwanda, et ce, quel que soit leur pays d'origine, qu'ils soient afghans, soudanais, kurdes ou albanais, et ce, en vertu d'un accord avec Kigali. Écoutez le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ça nous suffit. Qu'ils soient afghans, ça nous suffit. Attendez d'abord, je vais expliquer. Tous les ressortissants battent. Oh, nous sommes dans la Grande-Bretagne. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit. Dans la Grande-Bretagne, Batangi, Syriens, Pakistanais. Oh, pourquoi on n'a pas cité les Africains? C'est-à-dire que quand Kabandi Boundé, Bakozwa sera orienté vers le Rwanda. Pour l'année, Africains me soutient. Donc, vous voyez comment est-ce que délocaliser les Africains. Est-ce que vous savez que Argentine, ils ont la noire? C'est la même chose, non, déplacer, pour chasser race noire. Écoutez. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo radio Lokole masolo na chaîne na bino radio Lokole télévision. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Tika na pesa matondo pe longoni na Jack Bauer puissance depuis Bundes. Voilà, mboka na mboka za kana ba kontinango Jack Bauer puissance. Vous comprenez, hein? Un entrepreneur congolais qui défend
ma couleur et drapeau mboka na biso na kati ya Bundestalman Chuck Bauer puissance wumela ekendaka ndengo wana yaya yambo to metelo lisolo oyo epesinga ipasi ya kusaka te. Je crois que ba parents o bote na biso awa batu ya mayele ya bwanya lisolo oyo et ko révolutionner esprit na yo et ko fungola yo esprit papa Alex o comprendre yo ti le lona no mona kaka solo te ozalaka na batondolo est-ce que okomi c'est que bien tika to développer to ko développer mingité to ko mettre le solo parce que c'est très important dans le baka mboka o ya biso Afrique o ya biso soki to lobeli yango te mutu o ya kolobela yango azalité yaya to yebi yango ba betela biso masolo to yebi histoire ya colonisation comment est-ce que l'Afrique a été colonisée par les occidentaux. Banane bazaki ba traître nos grands-parents, nos arrière-grands-parents bazaki ba traître et ça lagi ke ba coloniser biso parce que guerre bundaka wana balinga ba konga Afrique te mindele ba kana corruption ba koko musu bateka secret yango wana ba coloniser biso yaya o to koma boeti lelo oyo metene bon Afrique et kozongela position dans la puissance. Vous croyez-vous que ceux qui va mener la colonisation, tu as évolué, il y a évolution. Système où il y a roi, armes, ramenos, tout, besoin en Afrique. L'Afrique allait se développer. Et l'Afrique maintenant va se développer. Yaya, nata otokomi oyo. Les Africains se sont réveillés. Je demande aux présidents africains de se réveiller. D'ailleurs, vous le savez, bah occidentaux bah côté comme tout le monde a livre bima, bah publier bah vidéo na bango. On doit tout faire pour mater les Noirs. On doit tout faire pour que l'Afrique reste en dessous de l'Europe. Est-ce que la révélation est-ce que le globe terrestre est est-ce que l'Afrique, normalement, est à la colo? Il y a Europe. Mais mindele ba occidentaux ba balusa yango ba koma au nord au Europe est à la nord, Afrique est à la c'est non, c'est faux. Car tu vois le monde en Afrique wana balola yango boyi okomona ke Afrique ezala kalikolo ba pays au Maghreb au pays du nord bango tout bazala kana c'est Afrique si zarandi dikolo koto na histoire. Est-ce que bokomi tanga livre Congo et Grégor du monde tu vas voir. Alors ba changer système ya colonisation ndenge évolution salami les occidentaux cherchent maintenant à recoloniser l'Afrique d'une manière professionnels. Et cette fois-ci, ils vont utiliser même le président africain. Katia Audio Oyaya, Batangina Kobo, président Obako utiliser. La ligne, on a reçu très bien, Yaya. Rwanda a reçu très bien. Nos frères africains, on doit se réveiller. Sinon, on risque de perdre l'Afrique. Tozoyoka Awa, Mazolinga Batinda Batubé en Afrique, Bakeneboé. Pays africain mais coup de chapeau. Je rends hommage ici au président Botswana oyo ba proposer qui est non ba asiatique ba ya ba na Botswana a boya qui yango catégoriquement. Ya landa reçu oyo ils ont 9 minutes avant de mettre le solo landa yango parce que on doit parler de l'Afrique. L'Afrique c'est un bien commun qui nous unit tous les Africains. Oui, la Katiwana, il y a des différences, il y a des pays, mais l'Afrique, c'est notre grand-mère. Oyo, à beauté de biso, maman nabiso, pays nabiso. Alors, on doit parler, on doit sauver l'Afrique. C'est maintenant ou jamais. Landa reçu Oyo attentivement. Landa yango tina suka. So aussi sinde to zongi, to kobete na osikabu, li solo au comprendre. Et pesinga y mutuko soit tango ngai na landi reçu Oyo. Voilà. La ligne to landango ensemble na yo pour na au comprendre. Suivez ça attentivement. Suivez. La stratégie de recolonisation de l'Afrique et de transfert de la guerre ukrainienne, israélo-palestinien vers l'Afrique est déjà activée. On vous avait averti ici que ces gens, ils ne quittaient pas l'Afrique pour rien. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de les combattre, vous êtes en train de gagner le combat. Les Français, les Anglais, tous sont en train de quitter l'Afrique. On vous avait dit qu'ils ont une autre stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette fois-ci, ils vont passer par Paul Kagame, Sassou Nguesso. Écoutons cette information, mais soyez patients parce que ça va durer minimum 10 minutes. Je vais vous expliquer au terre à terre, vous Africains, comment est-ce qu'on va venir prendre vos terres, comment on va vous chasser de vos villages par la stratégie qui est nouvellement mise en place. Allons-y ensemble. Allez-y.
L'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc adopté un texte drastique de lutte contre l'immigration clandestine. Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique seront expulsés vers le Rwanda, et ce, quel que soit leur pays d'origine, qu'ils soient afghans, soudanais, kurdes ou albanais, et ce, en vertu d'un accord avec Kigali. Écoutez le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ça nous suffit. Qu'ils soient afghans. Ça nous suffit. Attendez d'abord, je vais expliquer. Tous les ressortissants battent. Oh, nous sommes dans la Grande-Bretagne. Yaya, écoutez très bien ce qu'ils ont dit. Bateau dans la Grande-Bretagne, batangi ba Syriens, ba Pakistanais. Oh, pourquoi on n'a pas cité les Africains? C'est-à-dire que quand Kabandi Bundé, Bakozwa sera orienté vers le Rwanda. Pour l'année, Africains me soutient. Donc, vous voyez comment est-ce que ba délocaliser ba Africains ba kotika la kuna ba otindaga bandi bwana. Est-ce que vous savez que Argentine ils allaient à ba noir, bah c'est la même chose non ba déplaçant ba kota bandi bu pour ko chasser race noire. Écoutez, réveillez-vous les Africains. Pakistanais, tous les Afghans là, tous les gens qui savent faire la guerre là, tous ceux qui sont prêts là, ils seront expulsés vers le Rwanda. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils vont demander l'asile en Angleterre, on va les renvoyer vers le Rwanda. Qui sont les Afghans? Qui sont les Pakistanais? Quels sont leurs modes de vie? Comment est-ce qu'ils se comportent? Ils vivent en communauté. Et quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront le même système qui se passe au Rwanda. Ils auront le même système, je veux dire, le même système qui se passe en Angleterre. Ce qui veut dire qu'ils auront l'argent. Ils auront beaucoup d'argent parce que si on donne, par exemple, à quelqu'un qui habite en Afrique, on lui donne une maison, il va habiter seul. Il va avoir peut-être 700 € entre ses mains comme demandeur d'asile. Le temps que son truc puisse être accordé, il aura beaucoup d'argent. Et quand ils vont arriver là-bas, ils auront l'opportunité de faire des business, ils auront l'opportunité d'ouvrir des boutiques, ils auront l'opportunité de faire beaucoup de choses. On nous amène à tuer l'économie africaine en mettant des nouveaux riches. Et ces nouveaux riches qui vont faire quoi? Qui vont acheter vos terres. Écoutons d'abord notre sœur si, c'est très important. Écoutons notre sœur si. Actualité du jour, nous sommes le 25 avril 2024 et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le président du Botswana vient de rejeter fermement la proposition faite par les Anglais selon laquelle ils devraient aussi recevoir les migrants dans leur pays. Bienvenue aux news de Zéla Panté. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux, on parle de business, mais surtout, on soutient les Africains qui font de bonnes choses. Vous le savez peut-être déjà, dans 2 mois, les migrants qui sont en Angleterre vont être déportés maintenant en Afrique, au Rwanda, à Kigali. Oui, dans 2 mois, c'est-à-dire en juin là, ils vont commencer à atterrir là-bas. Et aujourd'hui, sur la route de Calais, ma mère et moi, on en a vu les migrants des Anglais. Hein? Et ces migrants-là sont les Syriens, les Afghans et les Pakistanais. Ça veut donc dire quoi? Qu'ils sont en train de nous faire un remplacement. Ils vont envoyer ces gens dans nos pays. Ces derniers peuvent entrer dans les M23, commencer encore à tuer plus nos frères congolais. Ces derniers vont détenir l'économie de nos pays parce qu'ils vont arriver là, on va leur donner de l'argent et ils vont pouvoir investir, acheter nos terres, devenir les riches dans nos pays. Ces derniers peuvent même commencer à faire des attentats parce qu'on se connaît avec ces gens-là. C'est des gens qui veulent mettre leur charia là partout. Donc vraiment, j'aimerais que tous nos pays en Afrique soient très vigilants avec l'entrée dans nos pays des hommes de couleur. Vous comprenez? Si vous avez très bien compris la stratégie de la colonisation, de la nouvelle colonisation de l'Afrique. Ici même encore c'est un peu moindre. Allons suivre une sœur malgache qui explique ça plus en profondeur. Après la décolonisation, la France a fait une politique de grand remplacement à Madagascar. Donc ils ont voulu mettre les Chinois. Le problème est que les Chinois, comme ils ont fait les travaux forcés avec les Malagasy, du coup en fait, eux, ils se sont très rapidement intégrés dans le paysage malagasy. Donc leur tentative n'était pas probante avec les Chinois. Et là, en 1972, dans les années 70, il faut entrer les Pakistanais. Et les Pakistanais n'ont
n'ont pas la même culture que nous, donc ça collait bien à la feuille de route française. Les Pakistanais avaient le droit d'emprunter de l'argent à la banque, pas les Malakas. Les Pakistanais ont commencé à prendre la place des riches à Madagascar et maintenant ils sont en train de voler toutes les terres Malakas. Ils sont en train de piller toutes les terres Malakas avec la collaboration des gens du gouvernement, ces gens corrompus. Il ne se passe pas une journée sans qu'une personne se plaigne qu'on lui ait volé les terres. Même tout un village se plaigne qu'on les force à partir de leurs terres parce qu'il y a de l'or en dessous de leurs terres, il y a du rubis en dessous de leurs pieds, il y a du saphir en dessous de leurs pieds. Et ce ne sont pas les Malgaches qui en profitent, ce sont les Karans, ce sont les Pakistanais. Depuis des générations en génération, ils ne se mélangent pas avec les Malakas. Ils se marient entre eux, ils n'ont pas la nationalité malakas. Cependant, ils arrivent à détourner la loi, ils arrivent à acheter les gens au pouvoir, les juges, les avocats, les forces de l'ordre, qu'on n'appelle plus. Depuis un certain temps, professeur Paul Kagame se rapproche de M. Sassou Nguesso et les Congolais pleurent. Les Congolais disent que Paul Kagame est en train de vendre, Sassou Nguesso est en train de donner ses terres à Paul Kagame. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que Paul Kagame est en train d'ouvrir une porte d'installation de ces Pakistanais et de ces choses au niveau de l'Afrique centrale. Il est déjà assis chez lui. Et pourquoi est-ce qu'on vient installer ces gens au Rwanda? Soyons intelligents. Pourquoi est-ce qu'on vient installer ces gens au Rwanda? C'est pas pour autre chose, c'est pour le Congo. C'est pour les richesses qui sont au Congo. C'est pour les sols riches qui sont au Congo. C'est pour votre pétrole. Les Pakistanais sont bons dans l'exploitation du pétrole. Ils sont bons dans l'exploitation de l'or. Ils sont excellents en mécanique. Tous ces gens qu'on a cités là, ils sont forts dans ça. Et comme ils vont s'installer, ils vont devenir les patrons. On a ce cas aujourd'hui au Cameroun. Au Cameroun, il y a des terres qui sont déjà vendues aux Chinois. Il y a des terres qui appartiennent déjà aux Pakistanais. Il y a des terres qui appartiennent déjà aux Libanais. Avec des titres fonciers. Il y a des terres qui appartiennent à l'église catholique. C'est-à-dire qu'en Italie, ils sont au Cameroun. Toutes les terres catholiques appartiennent à d'autres personnes. Ils ont des titres fonciers sur des hectares et des hectares de terre. Vous savez combien de personnes ont déloge de leur terre? Ils sont, c'est quoi donc une colonisation? La colonisation ici elle est monétaire. Parce que ces gens qu'on envoie dans ces pays, on va leur donner un argent parfois en euros, venant peut-être du Royaume-Uni. Parce que comme le Royaume-Uni va commencer, il y a la France qui va suivre. Il y a tous ça là qui vont suivre. Et l'Afrique va se retrouver en train de porter les Ukrainiens, en train de porter les Pakistanais. En fait, on fait une stratégie, on remplace les Pakistanais, tous ces gens qui font à l'art, tout ça là, on va les remplacer par les Ukrainiens ici pour pouvoir avoir une main d'œuvre normale. On va récupérer tous ces Pakistanais, tous ces trucs là. Comme ils ne veulent pas travailler en Europe, on va les envoyer en Afrique. Et quand ils seront en Afrique, ils auront une mission assez essentielle, s'intéresser au sous-sol, s'intéresser aux richesses, s'intéresser à tout ça. On ne va plus faire la guerre avec les armes, on va faire de la guerre avec les cerveaux, on va faire la guerre en passant par la banque. Et petit à petit, comme l'Africain a faim, et que ces gens auront beaucoup d'argent, ils vont commencer à acheter les terres, ils vont commencer à acheter les sous-sols. Doucement, doucement, nous serons chassés et nous serons vers les portes vers l'Europe pour pouvoir encore fuir et venir nous retrouver chez nous et eux ils seront assis chez nous. Chers jeunes Africains, ton pays t'appartient. Réveille-toi, ils sont très malins. Si on ne se réveille pas, on va se réveiller que nous sommes à nouveau colonisés et même sous les travaux forcés. Allume ton cerveau mon frère et bonne chance à toi, surtout dites à Kagame et à Sassou Nguesso que ce que vous avez commencé à faire votre amitié là, évitez ça chez nous. Voilà, chers jeunes Africains, réveillons-nous en fait pour éviter tout ça. Est-ce que avez-vous écouté? C'est le temps de nous réveiller. Tango baotinda batu les immigrés en Afrique pour aller baotinda banuarte kaka batuana bandibu boyebi bango balingaka presque mundele utumwa be mundibu amona ondia za plus que mundele ndenge ba sala ba dégâts pa ba noa ba mona kayango. D'ailleurs vidéo mo eza viral sur la toile na réseaux sociaux kuna o la katia métro na France na Lyon je crois
mundibu moko à côté na métro na habité sur une esprit de ni de côté lié abandi ko tout baba noir bambeli vidéo est virale sur la toile ça même à Lyon je crois 2 jours passés. Réveillez-vous, l'Afrique nous appartient, nous sommes africains mais en Afrique nous origine naïe. Nous devons protéger notre Congo, les Congolais de Brazzaville. Vous avez écouté? Est-ce que Boyoki? C'est le moment. Mettons-nous ensemble pour récupérer dignité ya Afrique. Et là, je rends hommage au capitaine Ibrahim qui a compris. Un descendant remplaçant valable de Thomas Sankara. Si ma présence soit l'Andié, Afrique et qu'on la libérer. Autre le quitter, Tolobi. Voilà. C'est important pour nous de parler Afrique en général, et particulièrement la situation qui se passe pour éviter la récolonisation des Occidentaux par l'Afrique via d'autres malhonnêtes dirigeants africains. Voilà. Cette émission fait plaisir à Tijon Luchombo, il y a Maman Fran depuis Bez Valley en Afrique du Sud. Na Bossanité Teonga Duchilamouina, leader na Cape Town, comprendre, et que na Kandengo wana Trésor Massa na Durban, Massa Protection Service pour Mboka na Mboka Zakalaba Kondinango. Merci et que na Kandengo wana Trésor Pindi na Madrid, merci beaucoup le prince de Madrid, bana maitu ya Madrid tout dans la staff, oyo Trésor Pindi ya sala pour na mwa muchopo, mwa biloko mboka sala kitoko trop na Bossanité na Barcelone, kuna moni Eric Chimanuka kenda kandengo wana, voilà mama emezola de moi, mbote na yo merci na moni yo présence ta yo salinga kitoko na Bossanité, mama Suzanne Massamba, toujours présente. Merci maman Suzanne Massamba. Bon rétablissement, on est ensemble. La Zaïroise, merci, on est ensemble. Voilà, Ekendaka, Ndengoana, voilà. Il y a trop de solo, il y a papa Oyo a sacrifié bananaye nyoso pona azambongo. Pauvreté ezali malamute, oui, to yebi que pauvreté ezali malamute. Kasi na benda kamato, ina bakayango chaque fois. Zalaka patient na vie. Vie ezali lokola tolé ensemble biso surtout en famille mais nzongo inene mutu na mutu akokene na moment o aye selo organisme na yindenge pe zalaka et tout kaka motema na yote. Moi j'ai étudié avec les amis ba ezali ba camarade ba ministre ba camarade boye ba camarade. Moi je reste encore car na position oyo tranquillise-toi, les jours viendra, ton étoile va briller et puis au coma. Nana émission qui y a exemple typique. Lelo sombi Mercedes ML. Otambo anango. Ngana zanango tina otambo makolo. 3 ans après, 4 ans après, ce qui n'a jamais musala, n'attend la ressource Mercedes. Parce qu'on a eu comme déjà série OIL, quand on a reçu un nouveau modèle. Et ça a un mon côté. Oyo otambo anango. Na otambo ça Mercedes c'était. Est-ce que komi? C'est là nga ba chemia li sur les bandits. Ndekobali Oyo azalaki enseignant à Silisi Kela Sinaye consort mais azalaki enseignant na école moko songo totanga kombo école wa ti enseignant normal pendant que la enseignant abotaba na ye 5 ya liboso ya mobali na baleki na ya basi balandeli ga na 5. Très bien, les couples étaient heureux. Voilà, moi si mutu a pesi li solo yemoko. Les couples étaient heureux, bazaki très bien le botono bazaki kitoko. Mais il y avait un temps, mobali a commencé à se plaindre. Ah, ngai pena mundi badinga na nga mususu totanga na bango, ba komo ba ministre, badinga na nga mususu ba DG, badinga ba sabie mususu ba kana potonga vie ke neka boné 5 ba te. Moi ça m'a né kolendi ça papa ça la calme, ya nzambe e umelaka. Un jour on va évoluer un jour de commande. Moi ça tourne mobile. Est-ce que ngana se plaindra te? Moi d'abord kawana biso to survivant kandengo papa tranquillise-toi. Tu es un grand homme aux âmes bundi na bio, aux un homme courageux. Un jour la chance va sourire. On est encore dans ce monde. Ce qui te va ko zanga ya kolia mabe mais tu es enseignant na mamuke wana to zwaka. Au fil du temps les cas bana bakena kelas na tongo jour moko boye mama la muki abali ko bongola ko bongsabana poya ya mukolo asokola kaye mo koso baleki bala muki azobenga yaya kena sokola te ya mobali oh muta réaction zati yaya kena sokola réaction zati akia sokola baleki na amiki ba kene classe oh akeme yo comment tiero lali
ok ok de classe abenga yabwe mtawa bujeti abenga yabwe bujeti agangina simba yabwe ta bengi nini batala boy ya mwana bango akufi ya mobali mwana akufi mystérieux bo ndenge nini mwana naki bien totala ki ba novelas awa lobi akufi ndenge ni atalaki match ya Real de Madrid na sugina Atletico akufi ndenge nini pasi ya kosanga ya keba na baliwa oyezalaka mutu alali alamukite akufi epesi mama souci ya kosanga te mwana na ye akufi papa bref basali matanga bakundie konso bake kokunda 3 mois après, 4 mois, Mbalamako Mobali a eu appel. Mbalamako a nommé cadre na inspection générale et enseignement. Mokil, nani a sa la dérogation, ministre et moka soona na nuyo. Donc Mbalamako, donc akoyi moko deuxième personnalité. En fait, parmi les décideurs, il y a inspection, il y a enseignement. Vous voyez que l'inspection, examen d'état, tout n'a pas molli à télévision à expliquer l'inspection générale. Poste, la ministre, il y a des postes au mbongo zobima. Yo ressentir te mbongo sakanate. Est-ce que vous voyez que administrateur il y a cimetière, n'importe quel cimetière, à l'équipe du ministre de l'art. Donc combien et ça nous apporte sous aux ambongo qui peut être administrateur il y a Zandu, il y a Nzamatete, il y a Wenze ba mbongo ba la ngondi matin bon combien to peigner au kaka. Mobali ba élever na niveau après ba décider à commune mbongo ba moka frais d'installation $50,000 et consomme makambutu kitoko. Vie échanger mwandambo. 3 mois vie changé, bon la femme n'avait encore rien compris. Bah comme qui toko, bah junda couille de situation normale avec foot vie comme ça va. Bon bah la tique enseignant à tique école on est kotangisa, abane kotangisa na institut Lu bon. Tangi ngata ko à l'état mais to bengi bon, institut Lumumba. Est-ce que bon combien institut Lumumba voilà. A commission ça là, na inspection générale moi car bah ni gars ça vie moi ça va. Vie bongi, normal. 3 mois les sous-souka, 3 mois koki. Bana ndenge bakendaka classe wana bakenda wakati presta ba osonga oyo ya mibale ba tutie na mutu asala accident ba tutanga wakati presse ba tutie mwana mbale akufi. Bana ba akufa bo ndenge nini. Basali matanga consort doki ce qui a moins akufi ndenge wana 3 mois après son vie peut changer normal papa comme ndenge fala ka lingaka bana ba akufa bo ndenge nini bana ba akufa bo ndenge nini mama tuni papa mais bana ba akufa biso bo ndenge nini yoka réponse ya papa non Dieu donne Dieu reprend c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a repris na ndenge nini mama zalaka mwasi ya makasi pe ya babondeli fongola ka misu moko. Au fil du temps, va évoluer. Tangu année prochaine, moi na o ya misa tout di susu ye apika ki crise kaka boye ba ke na hôpital akufi ba liwa moko doki mystérieuse. Tango sa ndengo wana ba para ya mwasi bazalaka na mboka. Mama donc papa na mama bazalaka na mboka non babi non jamais. Bakoko na biso bakoko favorité parce que moi na banga mwasi tangu bala jui moi katuku bianza abane ko tena bango meloko na bandundu a otinde bango quelque chose abi non mama lumwe mboka ayena Kinshasa tangu ayena Kinshasa wasi bakundi ne mama na bana téléphone soli mais bakoko bakofa boyene kokufa oyo ezambe na mbala muté ngana toka na papa moya te ngana zoya ko to kotala bakabo bala bakoko bakofa boyete mobile na yo azolo banini o azolo beloko teka dia donner c'est Dieu qui a répété comme ça non ngana zoko yakuna na so bongama na yako yakuna et sali 4 mois ba 5 mois attendant mama bongama la mboka ya tamba jour oyo mama a joui mutuka alungwa mboka zali koya yaya bazali combien 5 non 3 bakei 4e mois ba vandi kaka boye avant dernier enfant ba otala soki ba weso pe information soki pe nini ya matidi kola mesa malamo mona mitiki ko ba bu akwene mabele
nini si ba kangami mwana kangami amiko na mesa ndenge ba kene hôpital boy mwana akufi donc koko tango azoya kozonga tanga azoya kokoma donc ebembe corps ya koko na ye na morgue bakundi kutute koko très fâché à kosakanati très fâché à kosakanati koto bomengo mais mwana akufi donc mwana abino awini ngana kotika boete bakundi mwana donc koko ya mwasi assistaki na matanga ya 4e enfant ya koko na ye kaka moko amso za la raté bakundi so bakundi e consort y a pas de problème donc papa pena comme na mbongo c'est bon koko afandi ata la binongo na kotika makambo boete il faut to tambola koko alongo tangu papa ke musala oya soka ke musala mama wana koko azumwa na ya mwasa bibino bana mikolo bofungo na misute jamais bana na bako osila boete mobai na ona mona mwa clair te bozaki na mbongo te bokomu na mbongo boendenge ni makambo eza malamu te tokende koluka bakenda na babenga ngoni mbetek non babi côté ya faire boire faire boire dans l'anjili non faire boire dans l'anjili quand anjili ou anjili ce qui brasse ce qui doit faire boire c'est faire boire bakenda et pas papa moro papa on a tala abi non bana ono so bakufi wana mutu azo sacrifier bango ezali mobali na yo baninga na ye oyo bakoma bakondi oyo bazwa akenda ka kolelela bango mais ngai botika ngai boendenge nini ngai muninga na bino bozwa totanga kelasi ndene moko siko botika ngai boy ki a mis d'enfance au salaka na ngo attention yaya ki camarade ya bo mwana tango mosusu ele kaka bondeko lukuta ya kala oyebi motema mutu te mutu o section na mbebo na kati na oyebi te est-ce que komi sola ka bieto sola bi oza radio lokoli sola ka pembe na pembe awa mangele karate litonge musika marakuja awate mundenge ya kate awata solo na solo est-ce que komi to tselanga ba j'aime ya taba j'aime partager mission yo bona papa fisto zozo mavinga yo bona papa fisto partager ko to partager vous comprendre et qui ndaka ndengo wana chaque boy puissance komi est se sentir c'est que bien et qui ndaka ndengo wana Vicky Mabonzo na Sénégal mbote na yo na moni yo voilà Marie Bivens mbote na yo la Sairoise mbote na yo na moni yo kenda kandengo wana mama Emilienne Mboma ya papa Richard Watuzola mbote na yo na moni yo voilà ezande boy baninga basaki no tokolakisa yo ndenge foso mbungu ba memai na basi ba kote misala wana ndenge po azwa bana ba basaki ye boy a sacrifier de génération na ye ba betilie wana nganga mtaro ba betela mbana o histoire ya Job ya kaka biblia oyo bakali mpemba ba utiliser par exemple wana be omoni Job te Job kutu bazwa ka biloko na enyo sotu satan zwa ka biloko na enyo sotu yo penenge zali wana il faut au sacrifier batu nyonso oyo pour obanda vie nouvelle ya sika mama ndenge zaliwa mwana oso atikali wana akokufa lisusu soki mwana wana akufi après kokufa ya mwana yo moko mwasi na ye okokufa tala makambo ba mama so okeli bala zalaka pe mo éveillé bana bakokufa ndenge wate bana basala bakundaka ba parents soki parents balo kunda mwana mabe koti ba mama moto fungola kamiso et vice versa mwana mama koza apena misala mabe papa pa sauver libota papa koza mtsela mabe mama sauver libota est-ce que bokomi to solaka pembe ba beti ba pesie histoire ya Bible ya Job bakanga esprit donc nganga wana ebisi mama dokoko mwana ne pese yemo mo si présente abi ndenge ya liawa bobima ndako so bobimite bino so bokosila po yetangu pas comme na mbongo les attends bokosila abandeli vie na yesiko ya sika abandi ko bota bana non mais ça boy mama abina yebaki makambo oyo tomona ki yango clarté abenga mo papa na mboka abina uzwa bana wana boya bango na mboka atukanga bako tangu bazonga balala kutu sukuna te mama kenda azwa mwana la classe azwa mwana la classe bakanga biloka mike bakenda Bandunduville pana bango parce que bakenda ki wana papa ki okanga bango nzoto bitebe koso mobali tango ayela zonga na ndaku akuta mwa cité
akuta mwasi te abenga mwasi mama osala pe en tout cas nazala ki quit awa na kena kotika mama mama fazonga urgent okoya journée na kosala osine mwasi akenda akanga sim card abwaka sim card wana akima na mwana ndengwa mwana wana suva eleka 3 mois eleka azonga te une année azonga te tant que une année demi mobali au inspecteur akoma kiti na niveau ya deuxième personnalité na inspection en finance est-ce que tant comme mutu te na inspection ya éducation plus bato ba organiser examen d'état wana voilà tant comme mutu to beti li solo oyo mwasi ye moko apesi li solo ya mobali na ye bato wana bakufaka mingi o crise cardiaque o nini boy o tension o accident boye baka chute na monde ezalaka te mutu efalaka sacrifier ta ekoki bapesi ye mwa temps esimbi te 2 personnes espace wana bakufi te ye moko ntanga autaki musala azokozonga boye asala accident na poids lourd côté ya bralima akufa sur place ba juillet donc ba accident monsieur sana maka bato bango ba yebaka sort na bango ndeko oyo akufaki bakundaki tango tema moi setala ka babili pa fisto bobeta histoire oyo pona ko penye ba mama mususu na ndako ba mama mususu bazala doki ora bulu katu nga mama na biso mta sauver ngai koko ya mwana oyo ba mama to fungola kamisu na kati ya ndako la ndaka mbongo te ozomona mbongo ezoya mbongo boza bien ba osomole mituka ba osala bo eske mbongo mobali na yo wana ezali mbongo ya solo azokozwa ngo wapi ofungoli misu soki bana ba osila te bakabozomona normal y a pas de souci mais soki bana ba osila bo mbilinga ba sala 20 ans de mariage 20 ans de mariage avec 5 enfants, basala qui bien. Papa lingi vri a pressé a linga zo mingi tana isike même pango. Isolo ete yote e fungo le esprit moko na moko tala. Papa fiston o nene o bien ske okopanza ma famille belé, okopanza ma bala to balande ma papa na mama te sala kaka angele. La confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que komi tala lisolo oyo esuki awa. Soki lisolo oyo etuki mutema na yo to beti yango mabe limbisa biso mais c'est nous autres obligés ya ko beta pour na ko sauver ba vie. Merci l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci na bino ban sobolandi biso. Soki ozali na isolo ya ko benka ya ko beta benga biso soko ozi biso te komi tungisa mate tikela biso audio to ko beta lisolo na yo kaka ndengo to beta yango soko ndo tanga kombo to ko tanga kombo soko oboyi pe to tanga kombo te to ko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Est-ce que okomi c'est que bien. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo